Sundola pas un certain Libanais en Congo. Maman na bota yawa Libanais moko boya Sundola yawa. Bakenda bazonga Liban ya tigala wa nduluka ba problème. Vraiment aluka mutako sani mambwana. Jésus dernier saza mwana papa gola na mama Marie Makese. Iya za mwana nani? Mundibu bongo ala. Finga tonde. Na fingi ete nazo expliquer ende. Obino na ba comité ba yo débrier. Obino na ministère le roi de Gaulle. Ana ministère le roi Makaus. Ana ministère le roi Chikito. Ana ministère le roi Bercy, ana ministère le roi Kunzardo. Ana bangote. Yena bibiso to ba poa moko. Nga soto saliga effort na Museriki ana ba Musafa. To taki makamla ba bo ministre. Nako sala orchestre le roi yaye. Puisque naza na savoir. Non. Nga na taona sikote so na taona sikoyo. Ndena gene maison mais fallait pas faire na salle orchestre so na envie wana. Yana bafoka baba soki nazana ki ata courage mbele na zuwa Claude Wonga ozala wanga wa motema présence na izalelina azana boy eloko nini batio na motema poleloko maboye ngai anango ata de pamba na ubwenge asala ngote ngade apa faire na pouvoir so na kei batu bako yaka ko interpréter na orchestre Jésus de Nuance ba wemba bafoka la de Gaulle. Mama Sidonia botanga ya pesa kanga nkombo matima bolingo echangeanga ekomisanga malela dino sele Hollande noir bolingo na kofingo mabe olembisi alita chamala oni esukisa makambo ya bagere ya bolingo ezalaka te yango l'amour ezanga balimiti ya torture na mitema ya bato dadu mengi na gi royal zikoma yeye dala sol mabanza bokilo Gauthier mascotte donc ba makambo mutulanga beta kuna wana famille papi Kalombo ndenge ba memi pa fali ndebe ba memi Robinho yosko kokana faire Jésus de Nuance abeta Zénith yemoko abeta Élysée Montmartre yemoko ozo on prend abeta ba Safina abeta ba poto yemoko kendaka poto azonga yo ba memi ngulu yo leader kokana Jésus de Nuance okokana oke poto yo mona ndenge na oto kokana été aleki ende na succès pour le moment merde wana za 17 dio mama Mundi babo na Congo la te donc désolé aluka mutu mususu donc vraiment tolingo fula ote papa zo tana yo beta ba chana nuboy na yo beta ba mamu na yo oluka yebana na ba générique ba shomi ba nani ba virus petit na virus animateur donc bango ba sala yo zala biembela bango bo continuer au sala mais na rumba la makambutu Jésus de Nuance salikio yo faut sona na ba Kunzardo faut sona ba Bercy ba sala générique on pas ba Blaise créateur Barit Nzele wana ba classe na yo. Pour yo préférer nous aux chanteur te comme un animateur. C'est bien. Mais que des soirs là bango tika Jésus de Nuance qui met à niveau na hotel. Ngungia yembaka na ye bien. Melody na ye mato ye ina ye. Lila pika rami mayumbu. Jéri mbala. Chéri yo comparé présence na ngana ngungi mon bébé. Ambassadeur vote singa. Présence nanga auparavant ezalaki diamant lelo ekomi obongwana mama Alexis Mfumunti ki boko polo na ngwanzu Polydor Lofaka Kulpa di Kunzi héritier Mokuba Merlin le prince Shaki Moussaou ozo comprendre wana toke na maodo ata mawa lege na ba mai
Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure que vous êtes en train de nous suivre de partout. Un grand merci à ma patronne, membre de nous depuis quelque part. Pourquoi pas dire un grand merci à toi Lionel Siamala qui est là derrière la caméra. Merci à toi Jérémy Louemba pour ton assistance et ça l'est vraiment bien. Binotou Bolingaka aura dimanche à s'abonner à ma référence télévision, ma référence télévision. Tozawana pour na kopé Sabino Makambrandi Bolingara. Donc, couper Sabino news, actualité, selon l'actualité, là je tiens à dire un grand merci à Patti Makassi, garçon de Paris. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à Claude Moua ou pourquoi pas Eloge Mouya et Abino Touboza branché. Aujourd'hui, là, je reçois pour vous Mathilde de Gaulle. Mathilde de Gaulle, musicien, donc à ça, Ramsala n'est bien, donc Aïmara bien. Je suis là avec lui, Lionel Tiamalozo, Panza Caméra déjà. Donc, bonjour Mathilde de Gaulle. Ouais, bonjour Aura Dimanja. Donc, merci beaucoup. Bambote Belendega, aussitôt dit, aussitôt fait. Tu as une émission en autobandi, donc tu solo là sans complexe. Ndenge mamboye senga donc na resola penza normal direct na caronioso. On est santé malgré le confinement mais tout ça la cas émission. Confinement malgré ça tozo edende bande kona so bakangami na parler na confinement biso batiki biso libre to kufa bakanga gombe. Donc vraiment côté wana nzamba zala na baninga o bakangami biso penza mba batela biso po toza na sécurité te. Tozo tambola mopepeda de partout donc toza protéger te nzambe kaza na biso. To ba kotambola to batela mapo tango kosila to mona na susu voilà quand même ils ont les canons bien et les canons bien très bien car ba saga lo sonde za te aussi là mbangu ko vanda ko tala na ko lia mato donc na biso me so ko vanda parler ko lia on a parlé donc on lia air nyonso donc tango bimarano leno na tango zongo lia mo soir ko bosani na nzelo la nsaka mo sucré mais awa pena donc tozo lia mort olo melima donc olali olembe olamuko tali TV obaye o théâtre obaluka bodon yebi makambuto rataka ko mona donc vraiment nzamba zana bisoka boni orchestre boni faire rigoler Jésus de Néance oyo orchestre donc yango orchestre yango yo to va na parler toza temps tozo temporiser pona makambo eleka après mais présent au travailler biso pe tozo benga makamoko moko de ndeni vocal moko okotiba osali ba ozongi pale bakangi ba studio zali obongo to entroupement de bapegisi entroupement bapegisi to za l'ingénieur presse de goldeni yaka osamolo moyemba ngosale loko bimyo sisoke eza pomte ou to kozala na baninga to va libanda na kati waza na mbulonda koti na kati waza na bulota za libanda c'est comme ça to travailler moi besoin ba préparation studio na studio préparation za to répéter mais tozo répéter te makambo tozala ngona mutu yango tozo ke kokotsa na studio tozo ke enregistrer yango to sala yango na yebisa déjà ige nzoko immeuble donc temps yango déjà faut que solara po oaza déjà na temps solara déjà hein donc Charles Umberto solola hein Verichman Kilunzi donc solola déjà pour kalaté makambo ko sila to bombika na kata valise mukolo temps confirmer aussi là tozo larguer mbala moko bombe donc première eloko bozana ngo eza disque harmonie à Jésus de Nuance après boya aux premiers soins voilà wana yopo yembi na kati tonde ngana zanga tous les disques ya mouvement na yemba na tous les nzembo so na sali vocal te nazana ba choral donc naza oti nzembo to yembi ka bon na nzembo te nazanga na ba solo vocal nde na sali nde na osala on a sala ki na on a ko sala donc on a auto travail est-ce que ko betela biso mo extrêmement to landa déjà to zela rason ya ngoma nzembo mo Mama Sidonie abotanga ya pesa kanga nkombo matima bolingo echangeanga ekomisanga malela jino sele Hollande noir bolingo na kofingo mabe olembisi alita chamala oni esukisa makambo ya bagere ya bolingo ezalaka te yango l'amour ezanga balimiti ya torture na mitema ya bato dadu mengi na gi royal ziko mayeye dala sol mabanza bokilo Gauthier mascotte donc ba makambo ba vocal les ebele na kati ok
merci beaucoup. Hein? Donc, mon beau Landa déjà, vocal vraiment, tellement. Nishabilaka, la patronne depuis Belgique, bon confinement, surtout pour les vraiment ma makasi, là vraiment. Mathilde de Gaulle aux musiciens, tant qu'un musicien, la musique, aux la monde, on a eu musicien pour te reconnaître que tu es un musicien. Il faut azala na critères. Non, mais c'est premièrement faut à la propre. Accoutrement, non, faut à la propre. Tout ça va te battre faut à la propre d'abord. Donc premièrement, soin. Il faut à la log, faut à teinture jaune. Il faut à la propre. Premièrement, il faut ça l'effort aux à la propre. C'est tout. Et ça, on a un comportement à part propriété. C'est obligatoire faut à la mais au etikali ba mususu baza borgeye abotama nango na soin na enorgeye na mbumba ina ngwa lingani ko tambola te ngana kipalanga te ngata na ngombol na kenanga na kelanga rep na isifi na koma na sa bulo na ngana zongi mais mutu musoko ka ngombol tapa bima fo express fo mwa mutu asimbele saki banini wana c'est par rapport ya mutu mais premièrement faut la soin et puis faut accueillir ponanga faut yeba ko sola batu po yoza mutu abatu faut sola bien na batu bangonde basala ka biso po to fara matolo matolo on esala yo il faut za bon kabelo ketch na matolo ba kabelo mbati na matolo ba kabelo mbongo na matolo donc faut za la play oui bon sola na batu donc nel kama vembo ebine to za na ko vanda nel kaneli batsenga mwala quelque part kene zolanga yango c'est ça donc mi c'est faut za la kéan la babilo on a tout ba critère on a tout faut za la pepel. Oui, il faut à l'accueillant, sinon il faut à l'accueillant et bah solo à la propre. Mais aux anneaux propres, à toi et bino koye mbaté, à toi et bino composer té aux anneaux ka propre. Non, musicien dans la koye ba mbaté, pour ça peine belé ba ba bimate. Na ko tanga te pour ça na tanga na sa mabe. Toi na ba vie belé pe ba bima ba sa ba succès ba mbaté. Musique ezaka koye ba mbaté. Eza oyo za na ngona nzoto. Ora na yo ndem te sala ke ba no bima, o sala o makambo. Yangona musupa eboyemba zupe grâce à salami musupa eboyemba te mazana azana batu bayebi c'est comprendre son année ba boyebi déjà ba leader ba eboyemba te yebi bango na ba boyemba yo yebi bango donc soki ezaka ko yeba koyemba mbele na musique batu musupa bimate mais loko ezaka koyemba te eza ba critère nyonso o etangami pas musicien soko zana ngo ozana aura na yo ozana makambu na yo osala ko etangami ke succès ituro yebana. Est-ce que au côté de la biso ba musicien au monde que non un tel azana critère il y a ba musicien un tel azana ba critère il y a musicien ata 5 te na kotanga te s'il te plaît donc son ami kotanga na ba problème yo ba problème de ni yo sala musala critère musicien te ya zana ngo ya eboyemba te ya zana ngo te wana na okemabe donc ba fanatique bango monde na oloba bango ba yebi nani na nani ba jije bango moko tangi wa mutawera fâché na lobi ko tanyo kalongo mutanyo kalongo siliki na bi ko te kofi mutakofi na bi ko te Jésus de muta Jésus siliki na bi ko te fali mutafali siliki donc na boko kota na ba critère wana moko ya ba détail donc mo ba iba kotala nana eboyemba te nana eboyemba na yazala propre na yazala propre voilà bango ba jije to bi papa chéri de a confirmer na mambo soin siko oya mbindo nani bino mo bopona mais Mathilde de Gaulle to ebi que non aux musiciens oyemba bien ça là vraiment boulot na yo tellement bien mais par rapport à vitesse hein, ouais, dans vitesse par rapport à mbongo moi mutu quand on a vraiment tout mon c'est comme si ça non te franchement ezalaka mezate ezalaka ezate ka via la leo ele bati o matio kitika sans vie on na kendaki wengeti yango salaki biloko tu teka na teka mitu kalanga likola ba minerval malgré na pesa bango te na liango ngamoko ça comprendre wenge mtesala ki ete kiso biloko esa ba marambo na nyonso wengete ndenge na kebo sko ezokota te fona survivre fona payer quête fona tambola ba quête ezo ya soute bambate bando ya soute bato bakabela nga ba sepelaki te ndenge na kende ikuna alors makambo salaki boye yango na par rapport à ça na zoki shit wana créer nga makambo tout ke mutu kezala te malgré grâce à Dieu babilambe salani de zonga mais na biga mutu kapé ozonga pona zana Jésus de Nion tant au boire à disque ba yebine ba osala makambo mais par rapport au ndengolo que non wenge mais wenge amsopesa ka makamte on makampe pesa mila rayote on sala bongo to pesa makamunde ni natalika to na 6 mois pamba na commune perdement to sa bonde ni fona longa yana longa dans mauvais souvenir na yo na pamba yaki mabe dans mauvais souvenir na ona musique ezaka ndengo kinaki wenge voilà wana mauvais souvenir nanga na loba ngo penza we mauvais souvenir nanga pona vina na saba biloko na te olongwa okenda ozonga susu
nde nalonga pa Shora Mbemba, nalonga Chic la musique, nalonga Jiga la Prince, nalonga les bourgeois stars, nalonga Mokimomba, nalonga Festina Lente Montikil. Nazonga te. Car orchestre Jésus de Nuance, mais le reste nzela nanga yango nazonga. Est-ce qu'on a nyamima ko na wenge maison mère to yo muranga yo na na viaki. Ngai mo na viaki. Ngai mo na viaki. OK, merci beaucoup Mathilde de Gaulle. Et ça vraiment question na ko lekate pour na kutani pena yo donc ozo représenter directement famille Mobimba et affaire Regola Jésus de Nuance. Total qui un certain dimanche ndeko na biso musicien na biso Robinho musicien na biso Robinho Mundibu aleka ki na émission batuna qui concernant Ferregola batuna qui concernant Ferregola ndenge Ferregola aleka na émission alobi ke aibi nzembo Robinho Mundibu te sinon ba dur ya Robinho Mundibu alobi ke salité na nzembo Jésus de Nuance afena bana tala ba chana nuboye tala ba nzemba bongo. Comment on a sensé na biso ba vient na so ba didi kelo air moko na mte bozo vanda na ngomi royaume benin. Attends nzembo salité mais ya yeba ki ngo kasi. Ayebi ngo te otala ngo azona tawo na ndeni tso chana nuboye bana bazana fa zapet. Mais est-ce que par rapport à ndenge ya bien matane ta kuna. Oui, si encore par rapport ya ndenge mo. Bien molega ta oyebo ndeni. Ta bozo tuni Robinho sala nini na wenge. Est-ce que par rapport ya ndenge Robinho Mundibu alobaki que non azana nzembo na ye moko o ebeta koleka ba vu oui abi azana album na moko rumba po ya za chanteur biloko zo diembela na ya ba shomi eza ba générique ya ba shomi ya za chanteur est-ce que nzembo nini ayemba na mokili oyo eleki ya Jésus de Nuance na succès pour Jésus de Nuance azana ngo belé soto bando zonga ba 100 kg ala mambo belé na ko tanga te eza combien de vues na YouTube abi lelo na monde ya YouTube na tiki téléphone na kati na o charger ngo chaîne YouTube ya Jésus de Nuance c'est ça na 2017 na ba date il y a 2016 il y a ça na 2017 na Nuance ata sali 10 000 vues les gars Jésus de Nuance bref voilà pour surtout aussi dans l'action na téléphone pour naza na temps et dans ma musique na ko télé na zo na fungola na cliquer na tia na TV ba bango batala baza na temps na te donc vraiment na Nuance atika di n'importe quoi et ça wana ça la ironie non ça théâtre tu vois. Alors ça théâtre donc tant ma boque c'est si lagi ba vient so bangadia de ba pouvoir na théâtre et pas que na prouver na théâtre ba ni des ara on a ma boque vous comprenez et on est dans ma boque parce que c'est non yo Mathilde de Gaulle eza ba sentiment to eza na mutu moko aza na sima na ye ndi azo appuyer eza ba zo tinda ye mais ba zo tinda ye ba ebile pourquoi ba zo tinda ye aucun en potongulu premièrement aucun en potongulu sundeni yake ndo beta mimi ba memi papi Kalombo tana ofula bandinga nga bayang sisi bolo yang mutulanga beta kuna wana famille papi Kalombo ndenge ba memi pa fali ndebe ba memi Robinho yosko ko kana faire Jésus de Nuance abeta Zénith yemoko abeta Élysée Montmartre yemoko ozo on prend abeta ba Savina beta ba poto yemoko kendaka poto azonga yo ba memi ngulu yo leader ko kana Jésus de Nuance au Kokana au poto yo mon ndenge na autre. On a été allé qui est na succès pour le moment. Merde, on a dit ça du maman. Mais pour le moment pour le moment non, pas jusque là. Pas jusque là. Non. Que total qui une émission yemo pas expliquer qu'il y a lobby pour y a lobby. Pour y a lobby. Na ko senga bobo ministre téléphone na siko au moni na kota na bimisa. Caméraman na cliquer mona. Eza bongote na uto ngamona zaki pe ignorant na saki pe ba recherche MC Kaiser de Lille ndene excuse aux responsables quand même mais je l'anga moi temps le ko besoin na confinement kota na YouTube vérifier total nani azana ba vu nani azana ba abonné belé lui tout ça là Jésus les qui na ba abonné Jésus na ba discuter les na ba coin ya na bangote nde ba vina so ba wera ba na batu ba Kofi Olomide ba na batu ba fan na Kofi et ça Jésus le Nuance na fali ba na ba fan wa to ko boya ngote Robinho na ba comité ba débrier Robinho na ministre le roi de Gaulle ana ministre le roi Makaus ana ministre le roi Chikito ana ministre le roi ba Bercy ana ministre le roi ba Kunzardo ana bangote yena bibiso to ba poa moko ngaso to salika effort na Museriki ana ba Musafa to taki makamna ba bobo ministre na ko sala orchestre le roi yaye puisque na na savoir non ngana na taona sikote so na taona sikoyo ndé na gagné maison mais fallait pas faire ça l'orchestre so na envie wana yana ba vocal ba soki nazana ki ata courage mbele na zuwa Claude Wonga ozala wanga wa motema e présence na izalelina azana boy
eloko nini batio na motema po lelo koma boye ngai anango ata de pamba na wenge asala ngo te ngade apa faire na pouvoir so na kei batu bakoyaka ko interpréter na orchestre Jésus de Nuance ba wemba ba vocal de Gaulle to pesa Jani Makambu na vocal ya de Gaulle ba pesa Jani Makambu asala lengo orchestre Jésus de Nuance aza na classe na yete soki ba sundola pas un certain libanais a na Congo mama na ya bota yawa libanais moko bo ya sundola yawa bakenda bazonga Liban ya tigala wana luka ba problème vraiment aluka mutako sani mambwana Jésus de Nuance aza mwana papa Gola na mama Marie Makiesi iya aza mwana nani mundibu bongo ala finga tonde na fingi ete nazo expliquer ende mundibu bongo na Congo ala te non désolé aluka mutu mususu donc vraiment tolingo fula ote papa zo tana yo beta bachana nu boye na yo beta ba mamu na yo oluka yebana na ba générique ba chomi ba nani ba virus petit nanga virus animateur donc bango ba sala yo zala dembela bango bo continuer au sala mais na rumba la mamutu Jésus de Nuance alikyo yo faut sona na ba kunzardo faut sona ba Bercy ba sala générique so ba Blaise créateur ba ritinzele wana ba classe na yo pour yo préférer nous za chanteur to comme animateur c'est bien mais que de sona na bango tika Jésus de Nuance qui met à niveau na hote pour nga moko na s'en charger na yo naza muta makolo to kutana na makolo oko tutanga na car mais tant to yano na nkunga na gagner banda lelo ti maluku na ndenga ovanda na lekio na chana musika na expérience en nkunga na lekio na musika donc est-ce que ko betela biso mo chamon boye pour na public ozolanda yo hein na beta chant yana ya yo moko nzembo nanga tena na nzembo na mokili na nzembo te vocal plutôt na yembi daba vocal okite ngungi ayembaka na ye bien melodi na ye mato yina ye lila pika rami mayumbu Jéri mbala chéri comparé présence na nga na ngungi mon bébé ambassadeur vote singa présence na nga auparavant ezalaki diamant lelo ekomi obongwana mama e Alexis Mfumunti Kiboko Polo na Ngwanzu Polydor Lofaka Kulpa di Kunzi Héritier Mokuba Merlin le Prince Shaggy Moussaou ozo comprendre wana toke na Mao donc ata Mao lege na ba mai Mao lege na ba mai donc na ebité na wenga tika iloko moko yeba na pe bien te soki héritier te donc désolé na pesi ba vient nga ba ya Freddy Sola Mbote Beleska ba ali ba Kaiser de Lille Lasconi Mbunza hein donc Chico Simisi Dino Selo Landé Noir Bernard Cavalli Arnaud Mwanga Kolo Kombo Sandro Antonio Maman Angel Amélia Luzolo Bernard Cavalli Tati Vita hein donc Dadi de la mona Kolo Pango fils Kelele Dadi donc ba Yannick Kayenga Dadi Yakuza Messe 60 Dadi Yakuza mais c'est 60 grandes puissances de Bambote Beleska Baza donc des gars là d'autres travailler biso to vandi simi soutenir bi ke bona confinement faut bon komona makambu bokomona makambu bo vana parler makambu kotaleza donc tozo loba tozo continuer ko loba donc yangwana quoi OK ma oui tozo kende déjà au plus numéro question na nga ya suka yango yo boni par hasard mais par hasard eza déjà là YouTube déjà et que malembe Malembe neni toi la confinement. Confinement de gagnant. Mais oui, parce que l'actualité c'est le confinement. Mais oui, là on est les gars on a succès. Et ça mondial, les gars là Michael Jackson a succès. Coronavirus, Covid-19. Deux fois t'es dans la maman a succès. On est régné donc actualité mondiale. Actualité mondiale ya wana. Donc Mikolo to tigi pendant régné, ce que Silinde to tarato tout na mamba par hasard, tout na mamba harmonie, tout na mamba premier soin. OK, puis ça ce programme et orchestre et puis numéro na ya téléphone. Comment orchestre toi on a parlé? Voilà, toi on a parlé mais bazo benga to na présent au travail na studio. Ce guitariste na boulot au sala ndeni makauza kocha beti. Ndeni ni Charlie Sola kocha beti, mabuma kocha beti. De Gaulle ya ko tseli mo loro no ba ker ba to beti obimi. To travailler bon. Mais to travailler ba to ba na besoin ba dédicace. Nazali près Western réaliste soki mboko linet na bi ke ig. Et Nicolas Western. Western do sala ngaba ke solanga mbongo ouais na ibiso. Ah c'est ngande na distrait. Bata Suisse, bino boza libre ba Freddy Maele Switzerland, hein ig nzoro immeuble. Faut les gars déjà tcha donc na ibite vient nga kovo mambwene. Faut les gars tcha déjà na tcha mo saka lo somande za la rapport keba ba okanga ba kangi da gombe. Tant ba okanga ba bandal mabe. Numéro de téléphone. Pour toi pied pamba wa de gola pied ba kangi pa mbila faut pas.
déjà et yango bosala pona piété. Numéro de téléphone. Numéro on a contact à plus 243 81 24 78 695. Plus 243 81 24 78 695. Vraiment momonika na on a yembi mwandam na legi da Robinho. Bon mkono otyanze mboza mabe. Ozo comprendre. Mkono otyanze mboza mabe na ba vocal ka déjà pena so sila na silité na continuer. Yé asuka da bon abakisa sko yé mokonde mingi. Et là conseil na opesa asala effort yé moko penande venanga to chamvumbi osepela kitenene na takai petit nao. Venanga to chamvumbi excuse-moi vraiment. Oui, si nga petit nanga tika ba makambo tika ye un bon chanteur afinga rabatute akena ba critique bingité mais wana da patron nanga Jésus de Nyonso na lati basket na lati mokoto ezara grâce na ye. Donc pour na ye ba yebi de gold donc na marque déposer mati de gold na rolinga te ba débat dénigrer de Jésus de Nyonso là où moi je suis. Je te monaki chiki to fashaki. To bina ba sens tout de gold la timide mais trop brutal. So te bina ndenga mbuma pe na zala. Non. Donc voilà, aura dimanche, excuse-moi, donc on a monté, on a ma petite sœur, donc voilà. Ok, merci beaucoup Nabino tout babonné tout il y a ma référence télévision. Merci Ndenge Bozala qui est tellement ébélé à Kolanda Bisso, vraiment beau continuer toujours à s'abonner. Pourquoi pas dire un grand merci à Mami Denou. Donc Mami Denou Zala Rayo vraiment Lionel Tiamal, un grand merci à toi Christian Kenzo. Donc on a beau saignoter, bah oh bah s'abonner, beau s'abonner, beau mais ça toujours na aura Dimanja na ma référence télévision. On se revoit la prochaine numéro. Merci.